Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, nous sommes toujours en grâce. Il y a qu'on a vu sur la carte chaîne, la voix céleste, partagez vidéo, aimez vidéo, commentez, nous allons là, accompagner la vidéo. Lelo dans la voix céleste, nous allons encore la salle avec l'évangéliste Salon Réma. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Par rapport à l'Iwa, il y a l'évangéliste Ekuchu, l'évangéliste Réma, il y a Souka. Oyo ya kutana na évangéliste Ekuchu avant akufa et to soigner par rapport à propos oyo pasteur naï adjoint naï ou alobi lenga monaki avant évangéliste Ekuchu monaki ba cercueil monaki ba monaki bibembe na kati ya église est-ce que yango ne memi évangéliste Ekuchu na liwa on sait qu'on a si ma caméra faut qu'on a invité na parler le bonjour l'homme. Bonjour le plus beau de tous les journalistes Dadi Mukoya qui nous a vraiment dans mon Zambé et bonjour n'a pas abonné nous sur la voix céleste Zambé à pas mon. OK, bon oui, toute chose commence par la prière. Je ne vais pas commencer cette émission sans tout camarade boire la prière moi quelques minutes par rapport à nous sur base grâce au Seigneur par le. La brachesse le fait tombe, la parole de Jésus reste éternellement. Dans la détresse, il crie à l'Éternel et l'Éternel les envoie la parole et la parole figure. Yondo zala maître et bandelipe soukana kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. OK, l'homme de Dieu tout côté na sujet to parler. L'homme de Dieu ezala qui joue ya souka oyo monaki évangile Ekuchu parce que ezaki dernière émission pour ça qui na chaîne allé et tant oyoka ki cause liwa ni cela que le voir. Tant on a ki cause liwa ya évangéliste Ekuchu et ça la ki nga mal à l'aise. Avec qu'on a mal à l'aise. Tellement que dernière personne oyo to travailler qui naie na kata chaîne naie puis na cause à la parce que tant a poufi déjà na kenoko tika na hôpital les temps a kati motema a bengi cameraman et cameraman a bengi ngai cameraman alors évangéliste Stallone papa Ekuchu a poufi c'était ba 18h. Et na zui na bandi ko benga ba journaliste pour na kopesa bango sango ya liwa évangéliste Ekuchu. Ceux qui pe na zalaki na courage na ngaza pa fa muta liboso pe ya ko sale lonka mbala moko émission direct. Bon, tellement ki na pasi muto to zalaki na ye. To partager ki na ye. Aki bon brisque papa ki a rozonga mais azongité. Si quelqu'un se passe, nous avons dit que nous avons dérangé un peu makasi. Nous avons mené mon tour à PC de mutation. OK, merci vraiment l'homme de Dieu au toujours la situation à Bisso. L'homme de Dieu au tu comme on attend évangéliste Ekuchu aussi. Tout le monde a joué là à l'équipe na ba émission pour le Bakeno avant évangéliste Akufa. La cercueil ezaki na carte église. Donc comme on a sorti médiatique il y a adjoint na pasteur Papi, voilà. Comment les pasteur Papi? Comment on a propos est-ce que c'est vrai? Mais ba propos oye ya koloba. Que avant le roi ba cercueil ezalaki na kati na église. Est-ce que d'abord non? Bible zorba que là aurait la présence de Dieu c'est l'absence totale du diable. Est-ce que na kati na église boko kunda cercueil? Ce qui cercueil est na kati na église, c'est que pasteur azamuté akaya mulili na ko permettre batu na bango ba ko kunda cercueil. Mais ce qui pasteur azane muta mulili te eloko nyonso ya mabe liboso ba na nzambe ezaka na pouvoir te ava yo banda ko pikola ye moko na nzambe alobe azono bana biso na mukanda na biso des rois chapitre na biso pardon des chroniques chapitre 7 le verset na biso 15 à 14 à 15 abini si mon peuple qui invoque mon nom s'y multiplie et chercher ma face, si il se retourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel je serai les cieux et je guérirai les nations. Et si c'est l'église, c'est l'église de Sika Oyo, mis sur ensemble ça quand tu as place wana. L'église de Sika pendant qu'il y a un abat mususu du collègue Kangila bango mapamboyi. Mbula lipambole beta surtout. Mais ce qui batu baye ko se milier ko lukelo ngina nzambe. Nzamba sane apesa bango solution. Bongo Sika Oyo moko mis sur ensemble ça wana. Muta misala mabe akokosa cercueil. Ce qui cercueil ane ko vanda ça dit na kati na église wana vie de prière ezate. Eza avec sous moto ya maloba mais na kati ya moto ne sala ka be fete. Ozo comprendre.
c'est que na kati na église ya évangéliste Kuchu communion na nzambe ezalaki te. Na kati église ya évangéliste Kuchu communion nzambe ezalaki te parce que soki communion nzambe ezalaki mutu ngo ko uta wapi ko seme ba semence mabe. Parce que église eza esika o komba nzambe ezofana. Na église eza esika Mukana na biso Agé chapitre 2 le verset 8 à 9 avec que cette gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Vous comprenez? Et lui olobani c'est que batu wana ya lobi ke bako ko église parfois bangonde babenga ki misala ya mabeba ko kotisa banani kasi batu ya monaki ti c'est que la monaki tango yo monaki ozaki na makoki ko pikola ngote pourquoi ozaki na makoki ko pikola ngote ça dit quoi bo monaki esprit de mort et loko ni nesanga ko yebisa ke musala nzambe lokola de seke ekoti na kati na église tous à la retraite et enfermé à une semaine. Tobi maté avec Tobi misa esprit wana. Vous comprenez? C'est que écoute. Nana ngwa kosaki seke. Nana ngwa kosaki seke. Omona ke lonyana. Amona ke lonyana papi évangéliste papi. Bomona ke lonyana. Bato pe total pe bato basaki lelo. Ba desho. Banda koloba likolo évangéliste Kuchu eza évangéliste papi parce que manque ya manière ya koloba na média apesi ba desho ba matière ba ya koloba ke non ye moko kutu ana esprit de moi continue l'église na kokite akufi on se reprend c'est que wane kochu wana moni lobana alobi que maman wana moko bumsa bango bamona monaki bano kunda kati église na ye kati église na bango est-ce que vision na monaki c'est passé partager la raison na lobi ce qui est révélé eza pona biso to kondana na prière ce qui est caché eza pona nzambe église na évangéliste Kuchu maman ngo azo ko kunda biloko parce que ngana talaka ba direct église ya évangéliste Kuchu bo bana nzambo limbisanga namona nga pe fula malonga te pardon namona ka fula malonga te mutu moko oya po kunda biloko wana ça veut dire bango nde ba proche na ye nde parfois ba nde ko kunda biloko parce que na talaki na ndenge grâce au évangéliste Kuchu nzamba pesa ki ya koleka na media atala makasi natali na église na ye et quoi ça na forme wana te il faut tout le bas clair pembe linga salité te vérité tika la vérité ozo kopana c'est que bango nde bande ko coopérer na mama wana ya ko kunda parce que ba serviteur na ye il faut dans le bas clair Luc chapitre na biso 11 le verset 31 Bible zobani pardon Matthieu chapitre 11 le verset 31 Bible zobani et l'homme aura pour l'ennemi les gens propres de sa maison ozo kopana ceux qui bateau basala ke ministère de musala nzambe et que de liboso te ceux qui musala nzambe asa do remarité ozo kopana do berman ceux qui musala nzambe aza mtamilangwa te ceux qui musala nzambe aza mutalokosa mbongo te o esala ke ba combattre ministère na ye ça dit quoi diable akoluka na kati na église na yo mutoyo aza mutu ya misala ya mabe ozo parce que eza va passer musuba ya na kati na église anen noki mais ayeka kana komba ki pasteur po aya koyeba ko tufe musala ya nzambe wana ko bundisa yo visionnaire mulandi abando ko kimisa ba akotem s'exprimer parce que na kati na église ekota te c'est que bakunda kango soit libande église ekota te na kati église ekota te babundisa église nzambe te bakunda nde biloko libande église ce que koti na kati église ça veut dire quoi soit mutu moko boya sentir ya pasteur azana spiritualité ya mabe pasteur azana vie de prière te quand on parle de vie de prière na kati na vie de prière okoba ndoko bonde le premier ti le 30 soko za muto za mutambilangwa mute kobo muto sko kakabatu yoba ke prière na yo e ana vite so pas prière ezalaka na vie soki musala nzambe aza propre bakoya kokunda mais nzambe akopikola parce que il nous a fait la promesse na Psaume 34 le verset 8 l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger na kati na église
tant que nous sommes des pasteurs, babenga biso blanche de l'éternel. Nakati une église, ezali na ba ange oyo ba sécurisaka jardin d'Éden. Ba séraphin, osoko pam, ba chérubin, ba sécurisaka jardin d'Éden. Le même peu des anges o nzamba tiaka bango nakati une église. L'église ba sakanaka nango te. Si je comprends bien, liwa ya évangile Kouchou une église naé. Liwa ya évangéliste Kouchou. Et où tu n'as qu'à une église parce que il y avait des bateaux pour combattre Moussala et Nzambe na kata spiritualité. Il y a des balais. Babundisi évangéliste Koutu na kata ba poison. Parce que on a nayebi. Na nouvelle ya mabe o ewuteki na munoko na ye. Tanga ya ki to tourner émission va dernière émission. Ebisa nga rema bisengo ndongo moninga boye naza menacé. Bazo menacé nga naza na poison na nzoto na ngai. Voilà ton. Oui. Nazolo banabino balukia na poison bakokite. Alors batini ba envoûtement. Alors pour nanga na kolobani. Ceux qui bateau bazolo baké musala nzamba ko kufa liwa sabotage boité baza na raison. Bokotu nangani. Ceux que moni musala nzambe akufi liwa ya sabotage kita musala nzambe wana. Ça veut dire quoi? Ceux qui eza volonté ya nzambe te, c'est que évangéliste Kouchou yemoko azana ba porte oya fungolaki pour le diable à côté. Pardon, bandela ngolobi lo. Na lobi boy. Ceux qui liwa évangéliste Kouchou, ezali volonté ya nzambe. La gloire au Seigneur. Mais ceux qui ont volonté ya nzambe te, ma commune de muteko kata makamo. Romains chapitre 3, le verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans vie à ma belle côté. Vous savez pas, naïbité. Ceux qui ont évangéliste Kouchou, basukola qui est ma domination. Ceux qui ont évangéliste Kouchou, nasoloba, nasos à la clé, peu de la saleté. Le roi évangéliste Kouchou, et ça peut passer l'ensemble de Bénéba au Faliwana. Ce qu'on a fait exemple, Soki, Nalobi, te Soki. Ceux qui ont évangéliste Kouchou, à ça la ganzambe soloté. Vous savez pas, à ça la sabatun sambe, mais à un abilo qu'on a moko ça la qui va tout pas bien grâce à Bambon et vous savez pas, Nzambe a kotikai. Nzambe ko privé na gloire na. Oh, ma commerce sans tu ko kokisama, Jérémie chapitre 17, le verset 4 bo fungo la Bible. Vous savez pas, Bible que c'est par ta faute que tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Dans Naïrag, on coopère dans l'héritage. Qui est héritage? Assurance tous à la ranang. Moussa Nzambe a koufara loi ya famille. Loi ya kosikibota te. Vous savez pas? Mok nyoso Moussa Nzambe. Pour akufa, okozwa ba message. Oye ko uta e zinga zinga. Nzamba kotinda basala Nzamba kolonge papa. Nzamba la gisenga esprit de mort pana yo. Yo moko pe obanda ko sentir ngoke obanda sentir o kapena message non mwana nanga ngonga ko ekoki. Yo mona basala Nzamba musabika tananga ekoki ono beta bino na ba parabole. Ngana sisi musala nanga kalate papa le notre molimo nanga. Mais a ucho lo bakeno jour ce que vous avez qui n'est évangéliste ucho lo bakeno et le reste qui obike non vraiment naza menacé. Naza menacé. Naza na ba poison bazo bundisa. Bazo bundisa. Comme ça il va déjà lui on a été. C'est comme ici et l'autre erreur les années. Quand Dieu révèle une révélation dans une église. Basala ani. Au convoquer groupe d'intercesseurs. Message est d'une église. Le là pasteur, vous n'êtes pas pasteur hein. Le logo ça là. Les hommes de Dieu n'aiment pas prier ensemble avec les intercesseurs ou les intercesseurs. Ça dit quoi? Message est arrivé voir, bilomo boyo qui a message esprit de moi continue dans l'église, dans quatre églises. Pour ça ne peut pas prier. Parce que pasteur lobby c'est comme si derrière c'est qui donne message esprit de moi il y a des secrets. Na lobby hein. Tant il y a des secrets. Est-ce que pasteur papi, beaucoup qui retraite? Est-ce que bino beaucoup qui retraite? Oh non, oh c'est erreur grave parce que pas possible. Donc oh quand on a marqué des cercueils, esprit de mort, bah mon automatiquement écoutez, azagine nangoya, te comment fait-il bah aussi cercueil et bomio. Donc hein? Parce que azagine nangoya te. Bon esprit de mort continue à tala. Bon biso to ça va viser l'esprit de mort. To ça va viser l'esprit de mort. Bible soba que à mon nom vous chasserez les démons. Matthieu chapitre 10, le verset 8, il nous a fait les promesses. Abini, allez prêcher la bonne nouvelle. Abi guérissez la maladie. Chassez les démons. Purifiez les plaies.
et vous avez reçu gratuitement, donné ça gratuitement. Ça veut dire quoi? Chasser les démons. Tant que tu as chassé l'esprit de mort, tant que l'esprit de mort est coaché, pasteur Papi aye na média aye kolakisa incapacité ya Nzambe bo traiter nga rigerité makome kata makam Esaïe chapitre 28 le verset 19 alobi na bisoni votre alliance avec la mort sera détruite. Ça dit quoi? Baserke yana ba ko kotisa na église tellement où tu es pas Nzambe ti et que ça la détruit. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera point. Mais à ça, les sous promesse. Dans Psaume chapitre 118, le verset 17. Alors, bien abissoni. Alors, bien abissoni. C'est clair. Il faut que ça ensemble dans ma commune. Avec que je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de Dieu. Certains ont un côté. C'est que pasteur Papi, bon permettez que certains aient ça makam. C'est que bino na kati église na bino ana. Il y a des complices. Oh bah permettez que l'esprit de mort et quand on a kati l'église. Bon picola comment te pourquoi? Pourquoi bon picola qui a monté? Pourquoi bon picola qui a monté? L'église on est d'accord Nzambe Nzambe azaki na kati église ya prophète et évangile kuchuté. Au moni na solo bana bana Nzambe belé. Pour l'esprit de mort et quand la pasteur. Na solo bana bana Nzambe belé. Toutes ces églises là qui fait les bruits inutiles, moto. Pourquoi ça m'a quantité? Le premier signe, l'église on s'en va à la carte. Tant qu'on continue à carte une église, on s'attire malili pio. On s'en comprend? Pio moko ya kosakanate. Tant qu'on continue à carte une église, yo moko mo agenza malobele problème ne joami a. Le faut botta la église mo okeni. Église on côté ka loyenge. Comprendre que Nzambe azana katité. Oyo ya liwa ya évangéliste Kuchu. Liwa évangéliste Kuchu boluke na poison. Boluke na poison parce que parmi bato bandoti le pe à poison ba église ne peut pas anakati. Bon la parade ne asala ka be mission makatité. Mais évangéliste Kuchu ba nomona ba direct na yazaki makasi na ba prière na ya ba 12h. Ya ba pourquoi nini esprit de mort ko kanga mutazara makasi na ba prière. Nazozongela kaka. Ce qui intimité ya pasteur Nzambe ça dit quoi? Les prières ne sauvent pas la vie d'un homme de Dieu. Ce qui sauve la vie d'un homme de Dieu, prière accompagnée avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Vous comprenez? Okoki ko bondela. Au bon de la mais ceux qui ont une intimité dans Nzambe prière na yo ekoza en effet tout le monde n'a rappelé ba tumso abike ba bondeli na pikite mais na ye pas no bondelo. Ça veut dire quoi? L'homme de Dieu il faut avoir communion, intimité, alliance avec Dieu. Ko bondela makas ou ko bondela mukie ezo dépend de lo que zo dépend de est-ce que prière yo zo sala oza pas to liboso Nzambe. Mais l'homme de Dieu, quand on ça, pasteur il a raison par rapport à propos de l'objet que non évangéliste Kuchu a Koufi, ceux qui moi aussi au Canada, parce que nous ça peut voyager à Canada, ceux qui moi au Canada, mais c'est quand on ça raison par rapport à Mangolo. Théo évangéliste, on n'a pas de fan sur on est comme qui mutema mabé. Pardon? On est comme qui mutema mabé. Pourquoi bien? Ça veut dire quoi? Ceux qui ont ya kobima na média que évangéliste Kuchu était sacrifié par sa femme. Hein? Pas sa femme, Likang. Vous comprenez? Et là, on a dit que évangéliste Kuchu, banyo kama kina mama Kati Tangabio. Kwa teka bakisa boko. Mama Tangabio. Mais mama Tangabio bazala son intimité na Kuchu ta. Mais Kuchu consacré était pasteur. Na lobi ya, erreur grave nga na mona pona évangéliste Kuchu ko consacrer moi na moi c'est pasteur. Dans la sainte doctrine on va consacrer, Dieu n'a jamais laissé le ministère ya moi si. Moi ça na ministère té. Moi ça na don. Mais la femme n'a pas de ministère. Bolo Barabiso dit non, Joël chapitre 2, le verset 28, il dit qu'après cet temps-là, moi l'éternel, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Et je reprendrai mon esprit sur toute nation. Avec vos filles et vos fils prophétiseront. Non, vos fils et vos filles enseignent. Non, prophétiseront, c'est le don de prophétie. Il y a qu'à prophétiser. La prophétie ne fait pas le ministère. Nous avons le ministère prophétique et les dons prophétiques.
Vous comprenez? Il y a un passer rebelle, il y a un bambou sur internet, la mouki tema na likabo. Même consacration, on a consacration. Abetaka libanda. Si on a consacré, maman consacré maman tangabio. Relation avec ça ni. Ikatanaki. Maman kati tangabio. Watu ka bakisa bukoko. Koni bondo ko consacré moi ça te ka bakisa bukoko. Entre temps na tiki ko tika bakisa bukoko te. Na kata oui, oui, eza mabe. Oh, mais nakata kisa bukoko wana ba opesa ba chance ba mbo. Nakata kisa bukoko wana ba opesa nini bakanga mobile. To mona to landa kana be mission. Ata mobile boy yaka na kopesa yo, yaka na kobongiso sima. Yo so ko nzambe. Oh. Tango Jésus a bengi Pierre. Abi suis-moi, je te ferai le péché d'homme. Et c'est Pierre a zongi la ki maswa. Atika kit. Tango Jésus a coûté na lik, na kata péage. Un républicain na kata péage. Muto azo kisala ba trafic ba mbo na abi suis-moi. Lik atika kit. Bon maman tangabio ba konsakaka, maman kati tangabio ba konsakaka so maman prophétesse. Mais atika ba kisa bukoko te. Wana siko wana évangéliste kucha bete kile libanda. Moko pe isape moko pe ba fimbo nzamba beti. Pardon? Ya mwana. Obi meza mo wani. Oyoki. Tu dois continuer? Oui. Et quand ça peut moko ya fimbo nzamba beti. Consacrer maman kati. Oui, elle est grave à ça la ya mwana. Comme au passé ngefo solo bake. Oh, anyo kami nani? Oyebite nakata ministère ngeto zalaka nango il faut ça na ba susala. Susala zagina. Aki etanda Herode bando sima mongo Herode. Ozo papa. Basa na bazaki pembeni ya Jésus pour nous sunga ministère. Mais au consacrer tende ya consacrer ki maman pas. Abeta ki libanda. Wana suka abeta inde suko libanda. Abeta ki libanda. Alanda eloko fallait pas eloko bomeki na alanda ki bolingo. Akutolo ba bien akota ki bon asangisa ki bon nzambe na bon. Asangisa siko bolingo na bon nzambe. Ozo papa. Bolingo na bon nzambe. Asale lo samswa sala. Da ateka ada adere yaki. Au moins basala nzambe bele. Tout le musala nzambe akosaka mwasi ne okelo lati. Mandela. Tout le musala nzambe akosaka mwasi na yo okelo lati. Parce que ozo sala makambo ça le contraire la sainte doctrine. Dans l'assemblée de ceux qui la femme c'était la femme a cause autorité pour la mibalité. Na kata sainte doctrine oboyinga na saka a pembe za bokawu. Pembe linga la sainteté. Pembe na bonzambe. Ma commune de 4 atoke wap Bible soba aucune personne a koya ko poser fondation o biso ba porte topo to poser pourquoi vous bakelon papa pasteur Ngefa à côté sentiment ça veut dire quoi papa Ngefa yo ko lo makambo ya évangéliste Kuchu ke évangéliste Kuchu anyoka malina mama tangabio kati tangabio ateka bakisa bukoko photo lo ba clair sikoyo osundolie alandeli mwasi oyo ya Canada akesutala mapango kuna na kota njili brasserie aleki na aéroport Angile sima aéroport Angile nda ozongo kosi parce que moi j'étais au téléphone avec personne qui n'a pas l'investigation na mort ya papa Ekuchu. Ça veut dire quoi le plus beau de tous les journalistes d'Akem Kwaya akenda ki kota la mapango mais akomakiti nde ayaki na mbango makasi abeti 3 tonnes même nalobia papa Ngefa yo zalaki wa pona yo koya ko dénoncer Ekuchu ayeba na internet mais yo pe aoliaka mbongo affaire egola ti na makamba stade marti yo passe okelia mbongo affaire egola yo liaka mbongo akofi na sima olia mbongo akofi matango ekotaka na famille na wote oliaka mbongo meso ekachakati yo pasteur que lia mbonga yo pasteur ba yibe ka mwana pa musisa mukili ka abwe akoza bizwazo olia mbongo ya faire gola basala ke mission obenga kana chano wana balongola za petit na ngai na lia ki mbonga faire gola pesa nga mbongo pona sala publicité yo pasteur andenge. OK, voilà l'homme de Dieu comme sous émission la question qu'est-ce qu'on peut retenir le oral téléphone par rapport à tout ce bazar sur le nation. Puis c'est 243 85 62 91 535 plus c'est 243 85 62 91 535 c'est votre serviteur Mabisengo numéro na ngwana ozana problème amno sezo lekelo benga ngano ya tora ba prière no kosunga yo zamba pambola yo liwa évangéliste Kuchu était ya biso basala nzambe. Galates chapitre 5 le verset Galates chapitre 6 le verset 7 ne vous trompez d'un point. On se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il est monstre. Mon ma bête au long na lilo.
basa bato obima na bango mutu aoti lombongo na poto bondela ye olie ye bolinga pasi na internet eza na basala nzambe ebele babengaki ngai bolakisa pasi na bino basi ya bato basexe na bino misu bosala basi ya bato badelivrance ya bolumbu yo mosala nzambe ndenge yango ça dit quoi soyez prudent comme colombe soyez prudent comme serpent et simple comme colombe voici je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Vous comprenez? Batindi biso lokola bampate na kati ya balu. Balu baza nani? Bato kako ba yo kabiso. Bako exposer yo. Voilà l'homme de Dieu, merci vraiment. On peut ce numéro de téléphone. Plus 243 85 62 91 535, c'est votre humble serviteur Rema Bisengo. Rema Yabarema Bisengo Nanzam. Ok, voilà, chers amis fidèles, s'abonner, partager vidéo, Zamalola, Akoupa Mboulabou. Quant à moi, je dis, Bafra, Bachala, vite, à la prochaine. Merci vraiment, bye bye.